32 ans de mariage, maman na biso andimi kotika libala. 32 ans de mariage. Mobali ya bomwana. Olinga bomwana mwana nanga. Mais nazaki na ba choix mibale. Ou libala ou. On se retrouve juste après la pub. Toyoka témoignage à maman na biso. 32 ans. Ils ont facilité. 32 ans. Maman poni kotika mobali. Eza te ki akangie na mwasi. Mobali pete ke yo afingi tete. Mais iloko nini etindaki maman na biso 32 ans a décidé tika mobali. Tokoyeba bango juste après la pub. Restez scotché branché et quittez pas. On se retrouve juste après. Place makambo esalamaka. Rose Couture haute gamme. Hein? Mumoni yango ta na laksi binoka oya batata. Mole to balani. Hein? Boya. Bokuta na biloko bien, bo sepela. Hein? So ngoko moloko anga. Omoni yango na boa kelvino ya mutu ya chez Rose Couture haute gamme. Oh, na tambola ki soki wa epona ke luka nga na tambola ki na zwa kite. Mais tant na zongi kotoyo. Oyo kakako azongala ongana ngai la wapi. Rose Couture haute gamme. Lukanga na peso sekele nanga. Moni yango na bwa kelvino. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné, nous sommes Dikina TV partout dans le monde. Et si Kabozali, je dis bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel Dikina TV, bah, héros dans l'homme. Bah, papa na bah, maman, ya fondation Dikina, dollar, pound, héros, et le copamba. Bon, quand on a franc congolais, c'est du lèche chombi. Yo soutenir la championne spirituellement, financièrement, physiquement, Nzambe na ngaya bango pambolo. Bon ba maman ya du pétron, sur du pétron, ya ba français sika yango, ce n'est pas grosso modo, en grosso modo. Bana ba français à l'époque, bandeko. 32 ans de mariage. Notre maman, notre yaya, notre ndeko, notre sœur décide de quitter son mari. Toye bangana yo iloko nini. Alors oui mwana, leki. Ngai mama na yo ngai ndeko na mwasi na tiki libala bambole ebele. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure mutaza kokola a prioritaka vi na ye na makambo na kuta na ona vi na ba shoko nga na zwi na nzela libala mama na ndimaka teke na kosa 50 ans. Ngai na bali na âge à 18 ans. Na bali na âge à 18 ans, naza luba, na koloba te kola mobali po bino bozaka trop sensible. C'est comme si que yo le rolling baloba makambo te baloba te po yo sepela non. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Ce qui monta benga pesili sono que te la champion mobali na ya mokongo na kobeta. Mobali na mutete la na kobeta. Ya mutabandolo na kobeta. Na monda ki kuna bato ya baluba bo ataka kinga ki la champion na non nazo ba par rapport à expérience nanga. Nazwi chance te ya kotia mutu na lopangu soka za muluba bokozwaka na ba problème gokabwana kimia te. C'est ça que n'appelle ce témoignage nanga. Cela ne veut pas dire que tout le monde sont comme ça, mais il y a toujours des exceptions. Moi je parle que de moi. Mais yo, comme tu es tellement sensible, tu veux corriger, tu veux diriger partout, même sur YouTube, tu veux diriger les gens. Je suis désolée, je dis que bon, ndeko na bisa moi c'est maman na muluba. Mobali na ngai pe papa ya bana na nga c'est un luba. Maman, na bali na âge à 18 ans. Nga na bali na âge à 18 ans. Na silisi humanité te. Ba ya ko dote ngai. Na otanga nanu 6e humanité. Nzambe pa sala kinga ngolo na zoki na nga diplôme. Po soki na zwaka te. Destination zale kanda kwa libala. Yaya na boti mwana liboso na Kinshasa. Na boti mwana mibale na Kinshasa. Mobali ayeko voyager. Nzambe ayeko sunga mobali esika kendaki ayeko bengisa nga tobundi tobengi bana biso mibale. Na poto na bakisi bana misato. Cela veut dire nous sommes des parents de 5 beaux enfants. Maman dit qu'il y a 5 beaux enfants. Bolingo ya bo mwana. Oh lelo tokokai kozala bato esengo.
To me bakoko na biso to sepela. Non, c'était pas le cas. Au fur et à mesure, mobali nangai, bambou les okende, on l'a changé comportement, zo comme trop exigeant. Ah, on l'a changé comportement, zo comme trop exigeant. Parce que nga nazali forte de taille par rapport à mobali nangai. Tout ça là, je peux bekar pendia mingi mingi te. Mama dikina souci nuni saka, souci baby saka nzoto. Na combien qu'on paraître plus vieille que mon mari. Et là, elle profitait encore de l'occasion de faire quoi? De me minimiser. De me minimiser. Mama dikina mbongo nanga moko, mobala osala ngo programme. Mbongo nanga moko na ko sala, na bi papa, sala nga ta plaisir. Bana bakoli, libala ngo ezalaka ya boye boye mama dikina. Tango wana ozalaki nano jeune, ozwaki nano valeur te, okomprena pino makambo vite. Ah papa, est-ce tokoki koya kosala ta civile awa te, ne fiske religieux? Non, kaka nda lobi wana mama dikina. Kaka ndenga lobi wana, me mbongo ya kosala nango ndenga lingi. Akosala nango ndenga lingi mama dikina. Atongati mbongo, ndaku na village na bango ba matériaux durables. Matériaux durables, mama dikina. Je peux pas te dire somme. Mais na somme wana, tokoye po otonga na Kinshasa. Mais elle, lui, il a décidé, na mboka na bango. Je suis Luba, mais tozouti village mon côté. Ça, c'était mon cas. J'étais là pour lui plaire. Ce qui m'intéressait, Yaya, est lié. Maman Dikina, des années. Au fond de na salon, mon bal avec au fond de na salon, aux autres la télévision. Mais il vient, il prend la télécommande, il change sans demander ton avis. Moi, je vivais selon mon mari, même la nourriture. Selon mon mari, maman, souci. Aux anoka wana pour servir mon bal. Aux anoka wana donc pour faire que lui ça, il soit heureux. Mais quand il s'agit de toi, étaliété maman Dikina, étaliété. Azakunate, c'est lui ou personne. C'est lui ou personne. Même quand il s'agissait des enfants, ma quel était? Non, tu dois être là. Ou s'occuper na bana. Si ça jette aux zoatani oyo, au kanga mona monoko po papa na bangas kimia. Je vécu la terreur dans mon mariage. Na vivre terreur na libala nangai. Maman Dikina, na comment qu'il a problème à santé. Na comment qu'on se souciait trop. Je me demandais, Seigneur, à chaque fois, je fêtais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, des mariages, c'est comme si le caractère, le comportement de mon mari, bah, comme grave. Donc, c'est comme si, au lieu de l'embissa maman, azo comme les sous plus méchant, plus exigeant. Na makambo belé. Maman Dikina, ça m'affectait. Et comme il simba santé d'angai. Na koma ki ti muta ko mela kisi attention. C'est pas qu'elle n'a ko mela. Non. Pour tension d'angai à la stable. Les médecins m'a prescrit. C'était pas les enfants. Non. Mon ballon n'a pas vivre en andako. Mon ballon n'a vivre en andako. Na koma ko yoka palpite na motema mama Dikina. Palpite. Motema. Na salite na ke musala te motema palpite boyendeni mama Dikina soki omoni mobali kaka yo yaki liboso mobali akoti na ndako mama olozala na esengo eza lokola ke donc na ye na pesa ye compte rendu banani babengi atinda problème mosusu ke te benga intel na famille na ye na tuna mpo na pesa donc neti secrétaire mama Dikina na obenga tantini ndenge ni sababu ni tant na kosola bongo ale na yeko pesa nde mobile compte rendu na sala on a propre volonté na ngate c'est parce que mon mari m'exigeait. Vous allez demander mais maman pourquoi? Oui, to koli une éducation wana na mona maman na ngai ko vivre le lenge moko na libala. Moi je pouvais pas faire autrement. Na komi na ba palpite motema Là j'avais 48 ans. 48 ans. Non. Seigneur, si tu me fais grâce, donc comme ça, 50 ans, et vous allez malade. Maman Dikina, au fur et à mesure, nazokola, au fur et à mesure, j'étais avec mon mari là, mais je ne l'aimais plus.
bolingo nese sila kala mama dikina kala akomaki na eloko l'étranger akomaki eloko l'étranger devant moi lokola azalaki mobala monoko il pouvait dire aussi qu'il nazaki une femme glaciée donc j'étais trop froide. Comment tu peux satisfaire un homme qui te minimise, un homme qui a accouché 5 beaux enfants pour lui, mais tu n'as pas de la valeur. Tu n'as pas de la valeur. Ce que tu veux, ce que tu souhaites dans la vie est allié tes maman Dikina. Il s'agit de lui et ce qu'il a envie et ses projets et tout. Oyonga, mon argent, ayebaki, combien j'ai gagné. Maman Dikina, mobali nanga tchaka mbongo na mesate. Mobali nanga tchaka mbongo na mesate. Ngaza mobali. Pourquoi osalango? Ngai na ye, nana bali moninga. L'argent que tu gagnes là, si c'était là-bas au pays, tu allais gagner ça. Il faut me dire merci. Maman Dikina, des années, mon mari me rappelait que si j'étais en Europe, c'était grâce à lui. Si je touche même l'argent, si aujourd'hui j'ai gagné la vie, c'est à cause de lui. Je dois être reconnaissante toute sa vie, toute ma vie. Lui n'est pas obligé de me montrer son salaire ou je ne suis pas obligé de savoir comment et combien il gagne. Mais moi, je dois le faire. Parce que si je suis là où je suis en Europe, c'est à cause de lui, grâce à lui. Et maman Dikina, tant que mon arrogance. Mon arrogance, maman. Bana babandi kokolo yeba te mobali mbongo combien ya ye mona na rate. Akosala nde projet na mbongo na yo na ya bana. Pona koluka kimia mama. Yango yebisa bana, yebisa bandeko baso baza plus jeune que moi aujourd'hui. So mesani si mobali mabe ako continuer. Ako banda sous ko sala ni ko exiger plus parce que o mesani si. Ba mesana na mabete. Tobala na kate pona ko sepelisa moninga, tobala na kapoto mi sepelisana. O sepelisi moninga, moninga pas sepelisi yo. Mais dans mon mariage, c'était que moi qui devais faire l'effort. Ndako ezala kimia, papa zala déranger te. Ofandi ko, ofandi. Bofuta randa. Mais ayepe, même pas que yo maman excuse. Non! Et là, yo tali était, ako changer yango du coup. Du coup, ok, na chambre à bana. Wana posa ko tala dessin animé te moko tala. O passé les fils qui étaient na bana. C'était mon calvaire. Quand on a compris 50 ans, les enfants pouvaient voir. Les enfants pouvaient voir. Maman dit qu'il n'a pas nuna qui n'a 50 ans. 50 ans nangaï, je faisais 65 ans. J'étais partie à cause il y a soucis, rien ne marchait et tout. Quand on a compris 50 ans nanga. Et Simbate. Et au Simbate. Oh yo, nada. Et au Simbate. Maman dit qu'il a sololi. Na bana nga ya basi. Parce que basi, pas comment comprendre, maman. Maman. Des fois, j'avais des larmes aux yeux dans la chambre à Bahananga. Mais maman, pourquoi tu pleures? Mais maman, pourquoi vous vous asseyez jamais avec papa? Comme, ya, bana bazo mouna. Maman dit que quand j'ai totalisé 50 ans, tinde na fanda kina mobile bongo, mobile cupide. A bengi sanga, na ye, en tant que moi si na ye, tant que bandi ko bota, divorce c'est pas l'état. Mais na cessé to fandaka biso moto yebi ki toza mwasi na mobali donc ngai na ye eloko ezalaka te nini te na sala nyonso to pe papa balanga tato kenda ta ke obo oto sala na Kinshasa kuna papa nanga eza ya kala ya bomwana tu peux pas m'honorer je suis la mère de 5 enfants la championne na sepelata na la tata roba pembe poza la ki soué nanga soki moi ça sous l'autre nango te je comprends menge ça ki soué nanga mobali ya boya niet maman Dikina quand j'ai totalisé mes 50 ans j'ai totalisé mes 50 ans donc mobali kuta yebi atate ko maman Dikina tandenge za la ke bon anniversaire donc on a bana so bota ki bana ba yeba ki jour na yanga anniversaire mes enfants quand mes enfants me souhaitaient ça me suffisait là. Mais aux autres, elle a fait quand même moi flair, moi cadeau. On reçoit. Maman, tant on a compris 50. Tant on a compris 50. Na sali bagage nanga. Na sali valise. Na bambulo nyon surtout.
Plus de 25 ans na poto, maman. Natikala ko tia makona Kinshasa te. Ce n'est pas pour ma kokeza te. Te mobile be okende Kinshasa ko sani. Ah, nga mwana mutu. Nga mwana batu, naza na famille, obalanga na famille non? Pour aller faire quoi là-bas? Pour aller faire quoi? Tu as toute ta vie ici. Quand tu étais là-bas à Kinshasa, tu voulais venir en Europe. Tu veux que je te rappelle? Tu veux que je te rappelle comment tu appelais à chaque fois, comment tu plairais pour me rejoindre? Mais c'est normal, maman Dikina. Mobali nanga papa ba nanga. C'est normal. Mbongo na nga moko nazo sala mbongo ya nga ya bano nga na boti. Pona kende Kinshasa okendo sa nini kuna mwana ya bato plus de 25 ans. Akende Kinshasa te. C'est pas que nazanga ki te mobali onazalaki na ye ando permettre ngati. Yaya, tango nakokisi 50 ans. J'avais déjà de grands enfants qui pouvaient m'aider na moi tueke na bango parce que batuna ki mama na bango souci eza nini. Souci na yo ezali nini. Nabi non, je dois me reposer. Même 2 mois, j'ai envie d'aller en Afrique. Na pe misanzoto. Mama Dikina. Naza mwasi oyo. Ba jour ya vacances. Enzamba salanga ngolu. Na travaillé 15 ans na musala moko. 15 ans na musala moko. Le ko eza musala privé. To bande ko yoka na pe bien na chef nanga. Azalaki peda français te mais azalaki étranger pardon. Donc elle comprenait. Nazalaki tala na ba jour rebelle. Des fois bando futanga mbongo. Ba jour no be ba futi mbongo. Mobala yebite. Tala ba jour. Nazwaki plus de 2 mois ya vacances. Mobala yebite. Billet na Kinshasa. Aye kosotoka. Atako laka na lakete. Mama Dikina tangu na Kinshasa wana na likanisi nanga na bomi libala. Kete esili. Webi pona nini motema nange koma eko vimba. Ba stress wana naoka motema papi. Motema ezobita papa. Na keko kuta na cardiologue. Nini ya motema nanga ezo vimba. Na komi koza problème à cœur. Madame, est-ce qu'il y a un souci? Ton travail et tout, vie quotidienne, l'épanouissement. J'ai dit au médecin non, mais nga moko na yebaki que c'était le mari, le père de mes enfants. C'est lui qui est à l'auteur de ça. Maman dit qu'il na Kinshasa. Na fandi 2 mois et demi. Téléphone, quoi? Na kandi. Na solo kana ba na ngai. Soki na mon numéro ne na répondre te. Maman, aza ko menacer. Quand tu vas revenir, yeba yango. Toko kabwana. Tu es une pute. Azo finga yo comme ça. Na sata kunate. Famille na ye. Ba yebi. Parce que na bande kolela. Même bande ko na ye moko ya poto a balubaka mama. Aza ndeko nanga. Mais pas sur mon na libala nga na supporter te. Mama Dikina, oh moi mata ba seme ki ba olo baka tika ba lo ba yebi passe na yo. Alobi non. Téléphone au mobile na posa ko sola. 2 mois et demi na sola na mobile. Alobi non pour éviter abetanga asalanga tamabe. Bolukelanga esika kokomela. Bana na ngai bazolinga chambre musika. Trop loin. Musika. Na wuti Kinshasa na ye. Ya zoze la question na wuti Kinshasa na kozonga na ndako. Ya na kenda na tiki ndako na biloko nyonso. Nga na kei. Na bandi ko louer chambre. Et lui le monsieur ne savait pas esika na zalaki. Chef nanga ye ko yeba kete na tiki ndako na ba problème. Aye ko recommander ngai et pas camarade na zalaki na immeuble. Abike non, mutaza ko bimakalate, patienter au moins 1 mois. Donc na fin du mois azo libérer ndako. Et par là, nazwaki 2 pièces nanga. J'étais heureuse. Mama Dikina, ndako eza na eloko te menaza na sengo. Na poto na olala na se, donc na jima tela na tie, mais j'étais heureuse de dire enfin. Et c'est par là que l'homme a compris que non, ma femme m'aimait plus. Ah ya otunanga, na salioni ko futanga boy. Mama Dikina, pendant tout ce temps-là, abande ko yeba neti. Que liba les arandenge wanate. Donc pour lui le mariage, c'est lui accompagner dans ses projets, dans ses avis makambunyo sona mbongo na nganda osala programme kotonga na mboka na bango na Kinshasa tate me na mboka na bango. Parce que lui, il a besoin de rentrer dans leur village. Tant qu'on soit retraite. Maman Dikina, mariage a plus de 30 ans.
bato bakomprenaka te bapesa baconseil bapesa baconseil mais nakoexplike nini toweli nini naweli eloko moko te na papa bana nga mais j'ai décidé ya kosala nini ya kobima na libala j'ai décidé ya kobima na libala le mariage pas à tout prix mama dikina motema ekoma ekovimba na ya kokufa likola mobali 30 ans plus de 30 ans c'est assez beaucoup plus au fur et à mesure bozo poussa na bambulu au fur et à mesure comportement ezokoma mabe au fur et à mesure ya nga nazonino na basusi mobali azotiola yo mobali azominimize atali yo mpenza boye non je peux pas croire que tu es ma femme yaya j'avais plus de confiance en moi j'avais plus de confiance en moi yaya pas senonisaka mama dikina maintenant je fais plus jeune si tu me vois au moment là qui était moi je suis épanoui koseka o kaka mama ere moko pe oza na besoin te ke ere nyonso tu osepelizaka motu moko boye te je suis là je vis pour moi et pour mes enfants mama dikina ndako bana nyonso baye epa na nga liboso na oya basi ono mama nous allons pas rester là-bas misato mais ndako oyo eza mokie mama dikina ba jeune garçon nanga bakomi koya kolalela nga na salon biso basi na chambre ba jeune garçon na salon bana oyo babotami na poto apart balo na yaki na bango misato babotami na poto ezo gêner ata bango te keno balalaka na salon et tout non on était heureux maman bofandi pe bobozo bina miziki na bana mutu aza na besoin koloba te keno vous dépensez l'argent n'importe comment yaya tina eloko yo sombi pona bana no il faut mobali a contrôler. Ça, c'est du gaspillage et tout. Ndenge za kaka mwana. Soka ali atiki ata dembo mafriti mama. Papa na baunda kuzwa ko ramasser bango. Pona koloba ndenge nini. Kazo bwa kabiloko to boite. Il y a une façon de parler avec les enfants. Mais mon mari, non. Même les enfants, même moi. Ce n'était pas notre maison. C'était la maison à papa. C'est lui qui doit être à l'aise. C'est lui qui doit regarder la télé, la maison avec les enfants. Même pas chichoter. Non. Donc, shérif. Et maman dikina asala na façon nyonso mama obi mibali mama bayebaka valeur ya mwasa malamu soko otiki ye bayebaka valeur ya mwasa malamu soko otiki ye mama nanga ndayebaka soko mpona tembe alakisangaki aza mobali ndako elekaki monene par rapport ya mbongo et tout donc azalaki oblige akokende kozwa appartement ya mokie mpona olakisangaki aza mobali akobala ata mwana 20 ans aobondela nga mazolo balanga je dois être reconnaissante que lui il est ensemble avec moi. Est-ce que tu te vois sur le miroir, tu te regardes comment tu es mama dikina na mwana mobala mon côté ozomita na kitalatala yo faut sepela okumisa nzambo za la reconnaissante que ngai ti le na za ensemble na yo ce que tu fais là t'as pas honte mobali ni na bi moi j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie je veux juste être moi je veux vivre. Je ne veux pas quitter le monde, ce monde à cause de qui que ce soit. Nana posé à libala te. Mama dikina. Akenda ko soit jeune. Aja mwana na biso ya misato. Oto boti neto wana bana 5. Jeune. Jeune ana ye. Ya kanisa kinga zoba. Basi nyeso ba zoba. Sio ba simbi bitumba mama. Wana bana nde ba yako beta ni solo mama. Ha, papa, il blague avec toi hein? Avec la tante là qui vient d'arriver. Si tu vois comment il s'est chamé avec papa, c'est pas quoi comme si que non, elle avait la force de tabasser papa. On regarde juste, mais c'est quoi? Maman, c'est toi qui ne parlais pas. Hein? La fille là n'a pas peur de papa. Maman dit kina. Moi, na yiko bota, mandana ngai. O mobala zoki na semananga. Aboti tanga boti mo ibika France. Allez. Ti lelo. Asalaka tout. Ponga na ito zonga. Mais na munoko na lobaka ki basi apoto. Na bengisa liboso akimanga ya mibala kimi ana mwasi na Kinshasa bya obengisa etazalaka kuna abantu kendaka batu kende komena batu ko bengisa mwasi awa bazo changer bizaleli mais comportement na ye azo sala nini azo talate voilà ba ndeko na lingi bino ya 32 ans de mariage mama tiki libala pona nini alobi vomi azana bo moike asala nini akufa. Des gros bisous ba live na biso comme d'habitude o ezana culte matinal o ezana no avant goût ya lundi ba bon début à semaine ça moye ba ko pambola biso apesa biso otozwa ki semaine l'équité. Bisous.